Oandi makabo ma journée na dimanche pour na to sepela na 100% catch congolais. Aïe. Yangonde makambo obino benga kindo kiso bengo bokoko ezalon kaka makambo ya Congo ndenge zalaka na bande mission nga moko te kasi na lobike avant de démarrer na plateau na lingi de te pa faire la telanga combat moko ya technique pour na lobike na mikolo yo to na technique fétiche hein ne to beti technique bete fétiche quand ndenge zaka tsana combat moko pa to souffler ndambu ebongo tozonga à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titiliongi mokonzi na ngai titiliongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka chaque
Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka di bandeko. Ngana lobi na ngai te na lobi ndeke edingwe apalola ki bango. Apalola ki banani. Na invité na bande mission na ngana zanga moko te na plateau lelo singa fumbwa na sendo no bakeno 2023 to matiseli bango bescalier. Oh. Champion kala lo bakite bufanda ki maintenant komi ko loba bubani pe ko lamuka ezala ngo bien nazanga moko te na plateau nazana maître moko auti na Muamba. Net auti na Muamba po na bike bati balandaki misa dimanche passé tangu ba kacher ba na plateau tangu etindaki kacher funa etindaki kacher lukunga etindaki kacher mais Muamba tout la muisi yazaza yango ba oboka ba bengi ba téléphone champion kala lo bike ba kacher ba zakate ndengani tozala ka mais batindaki kacher lelo aya et puis nani etindaki kacher na bite mbote papa nanga faut faire bien kacher papa mbote maître. Ah, maître, mettez personne de solo moqué, ou tu vois, puis, oye, lelo, et pas le biso, oye, pour ça, la nine, la flatelle. Je ne sais pas, vous avez caché, na ye po yo moko loba da mingi na mwamba ke biso tozali te yango wana na ye le ko se présenter mona ke tozali ke na mwamba bakatira makasi bazali ngayo na ye se présenter pour mona ke tozali katira makasi. Ah, yo poza katira makasi ya mwamba ya makasi. Ah, nandibina yo so ndimi te ba o bazolanda biso na minute o bazomona pe bayebi ke nani mutaza na minute na liboso plateau a bango mo mokili zo mona pe zo ba maître soda batanga pe yo ba otanga maître guerrier ya belia ya balia nko batika poso po mokili zo mona oza féticheur. Ah là non le barate no ba moi respect maître ibu batanga pe mama ya la batanga pe yo. Yala la ngo pe kutu ninga za place azali soka yo ki bien si na pese ba mbote mais un jour to kuta na kata na ba compétition na luka ka pe toujours. Ah oluka yala makasi yebisa na luka ka na ba compétition yala ba mama na zo tala na zo bise yala la place ozali ozo ka o maître guerrier champion bali encore batika poso ozo ka ngala minute na plateau na zo loba na luka ka yo bongama ngo to kuta la ngala yo c'est que ça problème ya makasi. Ah, maître guerrier, évitez, au juste maître, au lobby qu'à maître guerrier, au dit mot, clair précisément, il s'est clair. Bon, ndi naza boy naza katiera super action. Super action. Migolba. Ah, la Migolba. Au président Bougie Rouge. Président Bougie Rouge. Oui, vous avez dit katiera super action. Malgré oye bon, mais dit que le quoi tu n'as essayé de vous rater. Na moi ba bobo kimaki bobanga ki la pista bobanga ki de bastro ya bobo kimaki yo mode technicien était botindika batika féticheur pour dire que féticheur na la pista féticheur wa bisa la pista na dit que féticheur na de bastro wa bisa de bastro fa batina technicien bon moi ndenge to reto kenga de bastro ana la pista ah na soldat nga ba ko kokolo siko message pour la club des amis. Bon, message pour notre club, donc club est dans très makasi, club tout évoluer très bien. Bon, on est au PSI Katoko, donc toujours travailler dans très kitoko, entraînement, club est en forme. Club est en forme kasi. N'invité, n'a pas un appel nan mingi te mais n'a 3 appels to kana nous, ceux qui bongo ba de kona biso nini, et bongo na kata pona à cause de la message mon laïté jour à boya club na bongo pe koya spécial et journée des amis mais tu as invité à l'élo, ou il y a une spéciale émission à l'élo, sauf que le quoi, il y a na kanda n'est pas qui m'a qui dimanche, pas bien qu'on a tout le moment un mot, tu as pas qui tango, tu as un ballon de co, oh, il y a des ceux qui n'a 193, n'a dit qu'on s'allait faire au quota, ceux qui ont un bio, tu as marqué 3 appels, tu as un autre qui veut nous mettre, ni paix, tu changer notre chose sur casse mettre, il faut se faire son programme de club est ce qui est le programme de bio, ça dégaine. Club Benadon, toujours tambola calme, toujours qui n'est calme. D'ici en janvier, on dit tous aboyés, tous en organisation, tous se préparer, tous en combat en janvier. Vous avez un combat en janvier. Tous en combat en janvier. Bon, place Rizala, tu reposer au Touré Bissau. Vous avez tout pour Touré Bissau, mais non,
te proposer quand en janvier ah tu en date te proposer tout ça combat mais tu dis que va payer ce côté ba benga kaso benga 4 ba obanga yo fort mukile zo mona po mukile moni ka mwendo ti ba moni muto na liboso ya plateau ya ngwana don ba moni lo nyango don kala ya ngwana mido mukile do ba ka mwe makasi ba bika zala kala sute menzo kwanda zali to yo kala ndi kwa to yamba allo bonjour papa nango benga comment s'il vous plaît Demonstrate, oh wapi, demonstrate. Beaucoup de gens original n'est pas pirate. Et original n'est eh, demonstrate original eh. Yo kan ne ko bang eh. Comme on dit demonstrate. Ko bang. Aye bi somo. Le bang, pour être demonstrate original, yo bi sai. Na reketeka pour dire moi bon bah ok, à lui foncé. Gaïté. Yébissé. Ah. Oh, na sepeli mingi ndo moyo moko le bida ki na za grand quartier. Po yo moko ki da somo. Ye moko de lobby. Soko lo bagite elingo pesa muté ma passe. Ndeko yebi ki na za quartier normal. Quartier moderne ndokina nya abenga. Allô? Allô? Numéro les 880 au net aux ligne. Allô? En tout cas, connexion est compliquée. N'évitez pas de démontrer. Ah, le banner. Nous avons dit que le banner. Non, le banner. Il y a le banner. Ah. Il y a le banner. Démonstrez. La bande oyebi nga lelo te oyebi guerrier banda kala. Mais na sepeli mingi na ki mongongo na ope na oka mongongo no kala. Soko moni na bimi na plateau boise ke na aptenda dans en forme. C'est que na za se préparer ma case. Donc c'est que nya sauter à malam. Allô? Oui, ndeko na biso benga ko na s'il vous plaît. Le roi de Benga TV. En tout cas, ceux qui ont bengi, ça là est force qui va interférence et repota mingi. Dinaka volume ya TV pour toyo kana ou bien au longo pembeni ya TV pour na ba retour wana et pour de ça que nana toyo kana bien. Allô? Votre au benga comment s'il vous plaît. En tout cas, boli bisti pona mettre lelo to komi na suka pona mettre lelo peste mo ngambo TP ba remerciement ba oyo basunga ki ko na chaîne et bongo to ko za programme ngana yo oya kwa na mo ba tel tellement et bien sûr na ba tel sikoyo donc to ça sikoyo à vous. Bon, na pesi benda mbote mingi na président na ngai Bougie esika zali. C'est au PC mbote mingi. Ah, Sud-Afrique. Ça va. Na pesi mbote na Anibola. Na sika zali na mboka zali na pesi mbote mingi. Na pesi mbote ya bakatière nya surtout ya biso ya super action. Na pesi bango nya surtout mbote na ne auto bandi ya sika dans tous alaraka très fort. Donc ya mingi ya olobea te pe na pesi mbote ya mwasi na ngai Mama Jose, moi ça pembe. Na pesi mbote belé bela ba bizu place azali pe na pesi mbote na vice président na ngai Tsobo donc sika azali donc bela ba mbote mingi na suki wa vice président Tsobo za pembe na a deux vice président mais dete ba bifala tela komba moko pona eningi sa momoke e bongo wana komba na kotela ngana ni komba ya muto na ine ya mbate lukila nga komba moko boy wana eningi sa momoke e bongo na sola tela vice président Tsobo e bongo na songa na plateau na kinya avu. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Et dis-moi paloli bango na ndenge mokete. To le kati. Diko. Wana ngai te wana choya dete papi fala. Motema mama igeti fala. Papa na vérité. Aïe. Mbamoko bando benga. Tena ko yambola lute zala calme. 6-1 Zela to continue na deuxième invité le biso mutu to ngito ya bali na plateau na bien o to mbaki wana na tie bolelier fort bongo benga wote ba question mais nazamingi na ba féticheur te nazamingi na ba technicien na binani
Il n'y a pas de dimanche passé, mais bon, il y a des raisons pour les. Grand maître, champion, 5 champions par équipe. Mbote champion par équipe. Mbote champion local. Ah! Champion 5 champions, ils ont fait la plateau dans la bangaka. Au moins, on a gagné, on dirait qu'ils sont gagné, ils n'ont gagné boucana. Les habiter champion 5 chantiers. Dimanche, il faut qu'il y ait un quitté. Il m'a dit que ça va faire un biseau. Oui, en tout cas, mes excuses na bafana ngai nyonso tout dimanche fagi na zala mais vu que Mboula betaki à part Mboula bon maman na bino moi santé dérangeant qui est bon akoka ko tika ndenge wana te bo comprendre quoi lelo na zana bino na eko répondre invitation à lelo to récupérer quand même dimanche passé talakaka naza déjà. On a déjà dimanche passé, tu récupéré, oui. Tu récupéré dimanche passé, mais petit, tu maître, qui dimanche passé, il y a des bases qui ont mis, c'est là, le but est belé. Sauf qu'il n'y a pas un wana. Mais évitez, tu as un message, est belé, oh, et le Bama qui contre champion 5 chantiers. N'évitez déjà pas plus fort là. N'évitez, hein. Au point côté la biseau. Moi, quelques éléments, 5 chantiers à l'obaki, bangope balobaki. Éléments mokozawana, balobaki tellement bête, tout ça qui sélectionne en gros, balobaki tellement est belé, théo kananou, naïe moko 5 chantiers ayoka balobaki. Mais avant que ça nous attend, batiko, théo kanani, alo balabiso, nini. Allô? Mbote va pas la mauvaise comment s'il vous plaît? Oui, ne connaissez pas accueilli. Dès que vous faites là, à vous! Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titiliongi mokonzi na ngai titiliongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Ah, na éviter ce qui na oloba nini wana mettre na moni ba eleme ute koleka awa ozwaki oyebisi soko bete de kingo sali me. Ba zo c'est cette image kuna de kingi ya côté lio na ringi boy. Wa! Kaka yona loboko. Si vous n'habitez, kaka monoko motaka na terrain, mettre à vous. Donc en tout cas merci à trop. Je crois bien vos talents les pécananga n'engezo pesé. Donc vous arriver à comprendre quoi. Donc The King l'autre là tomato. Tous un bango fara. Donc et logo bozomona oyo tozoyonde na nzoto na bango. Donc bali susu ne logo moko ya lobate pona ngai na loboko. Pona minito boye biso ne mtu tozopesa loi na kati ya kina boye. Donc biso ne mtu tozopesa loi na kati ya kin donc Jantiningo bilana jekoko bango ne mtu bazopesa ordre donc tant ozomona ngai moko 5 chantiers na zawana donc ngai Jantini tant ozomona loboko azawana loboko nde jekoko donc biso nde mutu tozopesa pena ordre na kati ya kini awa boy donc ba construction nyonso tout anarchique donc tozokende na ko démolir ango c'est que ba o nyonso tout baza ba katiere ya simandako biso nde tozawana juste pona ko corriger bango ko porter bango correction tomato The King bazwaki ya bango makambo donc bien sûr que vous avez donc vous avez un voyage mais on tient ba caméraman yo bazaki wana ba monaki ba bilili pesa vous comprenez mukolo ba bombela mukolo ba kosela ngo makambute donc le roi mukolo ba kosela ngo makambute jour ngo komaki donc fara o pena ngai un jour na zayo lugana vi na ngai pena e komaki 5 chantiers loboko tomato nani The King bazwaki ya bango makambo donc ba beta magi lokola donc miibi donc tozui pe ba boro donc liwanza lobaki tomata lobaki meke puma alobaki balobaki tellement ébélé donc na évité dete pe fala est-ce que côté tuna combat ya 5 chantiers moko tout en ligne ya bundaka et puis autant combat on met un message à Liwanza n'hésitez à vous combat oui ok c'est que télévision combat moko total ndenge abundaki à vous
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Na ebite na lobanini wana bomoni 5 chantier ya bunda ya beta ba minute. Soki il y a les 5 minutes fola la kao. Soki boko mina 6e minute ko gagner na wai. Donc yo zaka makasa okima kaya ba changi soka position na bo. Ai koza la pau. Topé mbangole ya boka na mutu na ebite to yoko ndeko. Allô? Mbote ayo benga komona s'il vous plaît. Abraham le sako na yo, contribution émission lelo. Ah, démonstre tazaka kacheti lelo. Ok. Non, tango, non, tango combat de moi c'est bon. C'est ça pour le noter. Na éviter donc place sur mes photos situées de Kabati bien. Ce qui m'a dit tika na olbi na tika kati tika kati.
oza kacha olobeki na kacha donc boba na ko benge belete na mama meona bino na silisa na 5 chantier te bolo baka te dete ko bifala o même makambo 5 chantier aluki na katania alobiki ya betaka biso to kit mettre 5 chantier batali ba explique comment on connaît obetaka mais avant la pesa o maloba na lingi batana no moi maloba muke oyelo maki awa pendant 2022 mubimba Combo ya 5 chantiers tanga milokola nguba oya ya 5 chantiers parce que bon yo répondre vraiment en grosso modo ba moko havu je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi et dis-moi paloli bango na ndenge mokete to le kadi il a bien posé la question na yaka awa na za président awa na 4 club Kinshasa bandani bon ba équipe ba club wana mususu mona organisation na kata club oyo ba club ba lingi pe ba zo même organisation net ya biso ba koma lokola biso mais ba bengyo yosko aucune organisation ezala kao aucune discipline aucune intelligence aucune manière au sala mais ba kokite parce que ba message na désordre na tiki bango na zongi te pena longwa te na tiki bango ba continuer na désordre na bango ngaye alors parce que papi falozat bote la ngai image oyo katia moko yaki awa alobeke okimi pona okokana ba organisation kuna tiki bon ok na kimi kuna pona ko organisation kuna te bo koto na kimi ton organisation kato na na sentir est-ce qu'on a besoin de sentir on a sentir les athées mais koto on a allé sentir les athées est-ce que tu es champion même dans un vice-président na 4 clubs à la police on a peut sentir les athées mais si on a na posa oyo ya ba champion o ba bini par équipe ouais par équipe oui banda bo bundi ko par équipe on a mona ki bo gagner kala e bo komi lolendo papa et pasoli ngai soke nazana ba entraîneur oyo ke o bazo monisa nazana Chege nana Dava Prince nazana DT Prince mais il faut ça musala kitoko comment eso senga pela to lakisa nazana posa ya sentir oyo ya équipe ba équipe isika ba nyama na bazana par équipe nani ba nyama na ko adayo ko ba nyama c'est chantier ko nyenya on a petit na ngai ba yebi ke mettre sabota na ndenge azalaka nana Chege nde to telemi to yepo to beta to yaka po ko ma sécurité loko ya na zolo bila ezali sentir au animal azana wana na oyo ba par équipe azana par équipe wana donc na oyo animal azana ngo ba sentir moko donc tellement de ba suyango wana ba yebaka bazana bitumba makasi donc côté équipe pende ba su ba sentir wana bana bitumba makasi sentir wana ba su et ba problème peso continuer pour que la ba problème bido bolota ata 5e personne ou baye awa kolobaka likamba c'était moi ça va bazana ba problème pour jouer loko oyo bango bazui les autres l'équipe bango na munene l'équipe bango na munene de bilande e kokana biso za bibete moni to ko beta bango 5 chantiers à préparer pour donc que le beaucoup Anchoana zanango wana na kukuka yango na champion donc à préparer ba kozana moyen ko tiata sentir wana lituka atuna tigo to zana kanda na bango ba préparer atuna tigo nde na buka kai colonne ndenga lobi na mingi zama kama bitumba sentir wana za ya ndako na bango te ezali pona bitumba bazoki na bitumba to kozongo pe na bitumba kozonga na ndenge ezali côté animal yépe na janvier nazo préparé donc abongama donc ils ont coûté gouverneur de la ville abongama animal wana ya vu c'est de Kinshasa wana nazana kanda na makasi donc abongama a préparé yépe lisusu nazo senga e devi donc il va jeter donc na ye na de Kinshasa ba DTP balobi nanga ki ozana droit ko bunda te po obunda ki attente donc nazela aniwe ko ya kutana ki na pula tomato na na lobi ya tomato animal ta ba mon na chaka no bongo mi bale wana ko ba na ba problème sérieux ba problème si ba mo bazana ba miyebi mais la championnat na pesa ba no message vous avez balé oui to za mi balé tu na championnat point non ya on a biso na na voyage mais ndeko na ngali bozaki abundaka ye moko abundaka malgré katana ki mabundaki mais to za peur to zo fronter bateau bazaki champion de Kinshasa soit disant le Boko na 5 chantiers na la nai pe ba mission na bango mo petit bazana ba yebite batu nini o ba rocha bango panzili
bato baoso makambo biso oyo omoni basenti wana loko tosimbisi bango tosimbisi bango basimba bango baleve le rideau basimba bayebaki eye mais bakolo nango epuis bato baopesela yango makambo koleka wana animal sentire ekoma okomisa teti akoma soki napesi nano barespect bele mpo aza champion de Kinshasa mais eza mpasi mpo ya nini ye na mandefa pembe azwi sentire mais nga mandefa mwindo nazobotile sentire wana mawa mpo na ye mibale wana omoni wana so de voix oyo ya marché ya liberté wana donc bateke oyo gentil jekoko so bazali bato ya makasi nde ndenge collègue nanga ti olobaki balinga batika kolari bato lokola bachampion lokola biso moto asimbi titre abetama lokola moyiba mopoli yo ndimi déjà pratiquement impossible mais moto nini namondelaki oyo abetaka bato bacoup de keti nani mais moto a gardé ceinture pendant 5 ans, tu as gardé ceinture pendant 5 ans, 10 ans. Est-ce que Kobe est facile? Kobe est facile, c'est que Adam Obadi, donc parmi Mibadi, on a des bagarres. Moni 5 chantiers sur l'icolo, notamment l'icolo. Le boko, tu as fait 5 chantiers pour le béton. Bah, qui chance, mais parce que. Ah, tu as qui pèse la tête. Tu as fait 5 chantiers. Comment la béton? Tu comment la béton? Tu comment la béton? C'est l'occasion importante. Donc, à besoin qui chance, mais parce que. Moi, la carte à camp Kokoro, on attend tous à l'acquis. Biso. Bah condiming bah petit biso to utiliser bah instrument la biso mais bazo favoriser bah on va utiliser l'instrument la raison pour laquelle bazo ils ont avantage voilà parce que voilà biso bah privé bah faire bon avantage donc bah la cinémato c'est pas continuer biso na le bac même avant combat bazala au milieu du village te soko tali combat na mon frère na ebike na pona mona combat non dira arbitre c'est pire ça biso arbitre ça qui makamo motema na elingaki bana maiti bazwaki senti wana moite bazaki maki kombesi tozalaki likolo ya ringi baadversaire bazaki kasi soki bugane bozala likolo ti yo mona bango na likolo bazalaki te totelemi wana ti bango baza musika esika baza toyebi te mais na football okitinga ezala nani moko ataka te mpe azala mafuta na motu ntango oyo ngai na champion tokiti maître tomato vice président mouvement ntango tokiti ngai na ye na nsima namona alibitre abengi bato oyo bango nde baganye ngai et comme vous voyez, ok ça va. Tout le monde est devant Bakondi bazala qui wana. To meke le bras biso toza ba indiscipliné. Oh, on est pas le bas toza ba discipliné et combien toza ba indiscipliné. Oh, c'est très dangereux. Mais évite place wana. C'est chantier le beaucoup ngama. Ngai chege na zapo na bino. C'est dit wana bozu boza na problème au sérieux beaucoup sutuka na ozwa. Tokozwa ngo ka 5 chantier le beaucoup. Yo nani Lio Loboko na Robuko Ange wana na buke Ange soki na longwe pa na bango nde na ke pa animal wana abomamaka na oyeba na kovusa basuki na nyonso okaza na balot na kokamule yango tu na kovusa yango na bandefu wana na kanda makasi bayebaka senti wana kili bango ba problème. Je m'appelle Maboko Nzambe Makambo Ebembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Naloba nini bandeko naloba nini. Wala lelo nga na tuni question te. Tozwi kaka bilan ya 2022. Bozu bomoni plus de 10 minutes. Bako palola. Ngaya batu innocent. Donc, n'habitez dans le banini. Avant de payer un bayon, on te paye à l'ouba. N'a pas contribué ni bongo, tu payes à l'ouba. Allô? Mbote va pas bien comment s'il vous plaît? Ils sont en direct. Tu as bien dit sur les en direct. Ok. Makambu oyo uti koleka awa 5 chantiers à vous. Na moni pena ke non baza pena star pena po batu nyonso tu bazo tala pena nga donc allez dire que j'ai dit la ceinture wana bazo tala oui
allez dire que j'ai dit meilleur DT na minute oyo c'est DT Tyson. Félicitations DT talaningo pesi batu minoko maloba na bato bazali na maloba loba te bazui na maloba ya koloba lufulu abu yoza mtoko loba te tobadino na yo lufulu abu yindi na yo lufulu bien quoi nani king the king the king yoza mtoko loba te yoza mtoko loba te so yo soki moi souffle tant mususu ya kobundeza po nani mninga no tomate azalaki wana tomate paza mtoko loba te donc totika siko makampena ba par équipe toko masiko pena fara pena yo zamtu okosa même pas ta 1 minute na ngai donc to pena ke yo na ngai fara muninga kotela muninga te loboko kotela ngai te nani the king nani o mususu nani tomato fara na loboko non to mérité en pena donc to mérité pene loko po to soit dans onde na nzoto na bino bango na ring bino libanda zelana expliquer yo zelana expliquer yo ngai na meilleur fan ya Real ozo comprendre na pena meilleur fan ya Real ezana match moko boye o Real auta nini Ligue des Champions saison où tu le KO boy to mona etango kutana na Paris à Polaki tango ba yego na kati ya Real Paris mto bandaki bi siko tango Real a égalisaki yo mona iba joueur batikala ba tema na terrain to ba kenda ko sepela libanda depuis ba kenda ko sepela mais nazam to Real naza fan na Real soki wo ekoti na tika na terrain na sa isuni ba fan ba yaki wana comme ba discipline ndenge zayi ke ba fan ba ko matalikolo ya ringi te yango biso kitaki na sepo na ko sepela na ba fan na biso eza teke tokimaki bango toki biso mtu to gagner bino to tche bino pena tombe 1 2 3 to kende ko kima so bino yo mona on déjà ça bango uma lobi ke yenda pesi sa ba sentir na ngam na bango siko ndenge ni su bino bozibote ba sentir na comprendre ta pesi sa ba on ndé mupanzi wana kuna ba sentir za rakate kaka kote ya za rakande ba sentir yaka mais mupanzi nini ya funa lukunga to mais siko biso yo nde tozana sentir par équipe yango oui ba sentir za rakate kaka mupanzi na bango ya funa tala yo utaki wana 10e anniversaire club na biso soki catch ezalaka te na chango to sentir ezalaka te na chango sentiment oyo yokaki ntango olaki na 10e anniversaire na biso ezalaki nde nini na marché ya liberté wana donc nayebi soki 10e anniversaire yango nde moto ezalaki confirmation na biso mpena ke non bakatiere mpena solo bavandi nde na chango ozo comprendre tosalaka catch ya bamature tosalaka catch ya baimmature te ozo comprendre catch oyo yake non papa mama bokoki kwa famille mobimba na bana bovandi pena bozotala pena donc ndenge ezalaka na poto ozo comprendre ndi marka kacho biso sala soki ye nani Puma président na bango alobi ke ya pesa ba on senti jour na sala ba kisi te ko bazwa senti po kasi ye te ye mu alobi ke non apesa ba côté ya zala ndé bazwa ba senti l'homme des masques ozo comprendre donc botola ki bango senti donc na effacer na nu bango nanu na tu omona nani mwana mtuna liwanza to bana na liwanza tala keba ngande na papa na bino liwanza ozo kompana na bino kutu te papa na bino kutu akimi bakomba yo mwana okika keno championnat par équipe ezali tout la mwisi ya zaza donc okimi okei voyage liwanza ko akimi ake voyage atikili yeboye moko abo donc liyebo pe azali na championnat individuel azupe ya ye makambo nde place na comprendre mba moko ke soki liyebo achaka mwa mnoko ezaka po bazaka ye na liwanza ozo comprendre donc liwanza mona ke poule oyo donc eza faux poule donc tanga mona pe na ngai na loboko to telemi wana
batali par équipe misusu po bon il faut tondi ma pe bato comment na biso ba tomato ane zaili panangu bate ya bondi ba tomato mwandangu te na lobi moi muke do zaili panangu bate mutu pa ko kufa ana bomonaki nde babetaki nani ko équipier na ngamulangi ndenge apanzana na mutu bon kasi bolobara c'est du spectacle mais les conséquences sont réelles bomona ba conséquences ndenge komaki ozo comprendre donc ndenge wana liwanza kolobate kangam no na place uza po okimaki otika ifeli emoko papa na bino pa bundaka par équipe akosagi soki mukongo soki panzi soki nini aye kotala po amonaki ke bakomane eza niveau na été mwana tula mwisi na lobi mwana akimaki ake voyage soki pa kine voyage ya solo ngai na bino bato bozotala TV sikoyo toyebi te mais papa ayaki quand même kotala bakomba mais abeli sur place alobi ote na zoka non azali sélectionné de pour combat par équipe ozagi première édition do ba sélectionner ba nyon surtout ba ndaka par équipe ozo comprendre donc ezagi première édition yango ndo zomona zoba ke non allez dire que j'ai dit que DT Tyson aza meilleur DT depuis makambu ya kache banana ville à Kinshasa awa ozo comprendre je confirme donc DT Tyson place oza donc coup de chapeau quoi mais facile nous liwanza po akimagi na tatana mwana to sikoyo côté ya shege na nani sabotana sabotana boko beta mana niveau moko oyake ekoza la dernier commande bino depuis bo banama solo ya catch botika pe catch wana ba sabotana nazolo bana sabotana na shege kunzilele donc ce qui beaucoup na biso je crois que à la fin ya carrière na bino na botika lo mna catch te me wone ko la fin ya carrière na bino champion toi maintenant mutu abengi mingi na lembie okay na yo kaenda momuke allo mabeza la ka ozo bengo to ba yambi otalika ba paquet na ngele kitu ndene mingi okati na éviter donc to yambala ndeko yo toka alubini allo mbote maman na ngobenga comment s'il vous plaît aïe na bana kinga ba comment na nodi Anna lo sako na yo contribution de Michel Lelo ezani wanoka pala la reine Shakira makamyo se lo bami ayo za pana muteka ya la reine Shakira Shakira décharge on beta mettre na plateau yo mo bangeli o bangeli Shakira o moni liwa yo luke Shakira liwa para tika moi ça va que la male fufuna loso po côté na makambote Shakira en tout cas bangeli yo allô bonjour, pas de Ngobenga, comment s'il vous plaît? Maître Carlos depuis Kingasani, le sapo Maître Carlos. Contribution de Michel Lelo. Merci. Na invité champion pesa no ba message pour na ba bazole bon ngana zangia olobe. En tout cas merci Pena, merci mon frère na soutien na bino
et loko moko ezaki osala biso ezaki nini tozaki un peu abandonné pe jusque là toza abandonné ba sponsor nde bazati je crois bien ba année oyo elekaki il fallait ki bande kona biso oyo bazaka na États-Unis ba ko bunda awa na RDC ba catcheur américain ndambu na bango pe bayaka mais ba kombana ebunda makate pona bao ba ebité je crois bien ba bilili ezali ekosaka te mais tant bande kona balobaki il faut baya awa ba bunda to monaki na ba pasteur o ba sala ba kombo na mboka na biso ba telemaki pona ko soutenir événement wana. Mais tant biso moko tozana nu awa boye au monake nul n'est prophète chez soi. Donc et pas na moko oza prophétité ba tu jamais ba gondi mayo et pas na yo. To mona ba Jésus n'époque na e. Donc pour ba tuana ba soutenir biso donc ba mona ondie donc ba sala ba perte moko boye ondie soki ba biloko nini donc tout ça alors que par rapport à l'entraînement au salara entraînement mon ndenge passé mais au monde la plupart ya sportifs au balongwaka awa na RDC sur ba milibanda baza toujours ba meilleur pourquoi ozana manager te ozana tongo ke cop ba fatigue wana ya cop wana soir oye au s'entraîner mais bango kuna ndenge wana te soki aza catcher donc musala na yezaka yango wana pena on est mutezo salage à vivre pour le championnat du Congo je crois bien et sali ba mbula ebele championnat du Congo bundama nango lisuté ba mbula ebele bundama lisuté mais awa je vous dis du 16 au 18 championnat du Congo il faut bundama et aux alana imkawana droit d'entrée na on moni eza 3000 francs congolais à Pamba ndenge bachi de bundama plus de 20 ans passés depuis championnat du Congo et Salama 20 ans. OK donc ce qui te zui ba manager ya bien par rapport ya ba catch mature au biso to salaka je crois bien to kende musika ndenge bino bozana posa ke non to kende musika do ba manager nde to zana bangote honnête na minute oyo na zwagi ceinture mais il faut promotion à ceinture et Salama il faut promotion à ceinture et Salama ndenge wana donc kende obet moi porte boye moi ba fongola la porte ezate OK au sali boye ezate mais na ko rappeler bino ba o bazali na 10e anniversaire ya club o ngana dirigeant en tant que président et ça m'a na marche liberté tozalaki wana na ba manager wana tozo solo la ba bisa biso clair ba bige non maître soki to bige to tekité to kosibino numéro oyo yasuka ba malheureusement aki nenga na yambaye pour moi que les numéros moko un peu moins mélicologue oko yamba na yo déjà accueilli vraiment la moi yon numéro ma mère wana ouais malheureusement donc au moment que à part football o 5 sabato belé na Congo à part yango za catch muto aboya zate wana yibana na wepika la population muto akoboya yango azate alors tozo senga kaka na bato bazana posa soutenir biso baya ko soutenir biso po tozana besoin à soutenir bino oui ndeko na biso o akene ngana ya numéro pa na monique ya numéro un peu codé mais akei na okena ko chiter muke pesa message na yo e bongo to koma na suka ya émission na biso mingi ngapo na clôturer message na eza mingi ke e bongo to kota ka mususu ba manager bobisi ke ba luka ba manager bango baza ba sportif baza ko ba carte biso ne ba beti to luka ba manager biso ba to la bandako to yamba ndeko oyo kwa to kena kosuka allô. Bonjour, papa, comment est-ce s'il vous plaît? La dengue à partir de Maître Joe Jidoka. Maître Joe Jidoka. Maintenant, la félicitation à champion de Plazoana. À toi, équipe, la Bango, la champion de Boko. L'équipe, où ils ont mal solide. Mais ils ont pas la Bango. Ils ont des balles qui la Bango, des balles comme manager, moi, ma case. Parce qu'il y a des dignités. Mais la si la place
ça fait mal. Par contre, travailler ma casse, mais équipement, ma casse, ils ont été. Par contre, comment sponsor à bien, et l'équipement, les autres, ils vont représenter Kinshasa dans le championnat du Congo, pour défendre, dans l'année, mon qui oui, Kacho, ils ont eu l'engi. Là, tu vas Kacho, va spectacle, la niqueté, par contre, on va faire un spectacle, mais, par contre, les sponsors, ma casse. En tout cas, félicitations encore, des bonnes choses. Merci, Maître Dion. Merci. Mingi ya kolobeza te la komi kokoma na suka émission na ngai kala ngai to bandaki na bino na ebi ke maître en tout cas côté lobi wana vraiment vous en avez raison mais na ebi ke maître dans la moyenne numéro na comprendre moi ka ndenge zaka te biso to ba to ba code zaka donc so li PM ro bobo tali yeti bino mpanzi na bino wana côté yo so pe moi sponsor ya wa jidoka vous en moi sponsor moi mpanzi so ki pour le budget note ba maître ba travailler bien maître na bendi be mpanzi wana boyoko ça peut moins loco et ça peut bien voir avancer les sous ngana ke na entraînement na bango na mona ndi ba s'entraîner na pasi otali ba ringi na bango eza na ba conditions difficiles mais ba bunda quand même ba ça l'effort wana pona biso en tout cas na éviter ce qui na koloba nini na komi kokoma na suka émission mettre pesa un message moko pona toshite programme ezandenge ni pas programme les 16 pas les 16 ngamo na pesa mo bien et pas programme les 16 programme ya clé des andenge ouais pas programme les 16 toza mpe na ba programme moko spécial pour l'année oyo déjà le 4 janvier catch club haute tension au nazo dirigeant en tant que président toyebaki na kosangana na espace Bercy na Kingasani ya suka na avenir révolution numéro 3 si je ne me trompe pas. Espace Bercy, tous les 4, Tomeka Kempe, Kosolola, tout ça, les premier contact, il y a année Oyo, Lelo, juste après mission, Nazo Kendesu, tous en réunion sous Lelo, na Njiliwana, na Club Mobimba. À part Wana, na mois de février, Catch Club haute tension. Et quoi affronter Catch Club Kasavubu. Bisonum du Tokobima na Changu, Toko kende ko attaquer bango kuna na Funa. OK. Donc après un mois après nde club Kasavubu bakoya ko zongela retour na mois de mars wana sikoyo ko zalande na Changu. Donc to kende ko beta bango ba eli susu to beti bango po biso to mesanaka ko beta po nyongo ya bitumba biso lala na ngote to préféra kola ata na nyongo ya mbongo ya lipa ya nini me ya bitumba ata siko soko benyi mbala moko donc to tetani to silani kaka. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local et bandeko Maboko Yanzambe maître. Pesa quelqu'un beauté pour la toucher une émission de biso. À vous. Ok. Donc, premièrement, la bande au nous mon général 5 étoiles, Billy Kambale. Bambote Belé na place aux Ouami. Mon CG. Bambote Belé. Na ero kita. Na le roi des vulnérables. Mokonzi ya babola nyonso tout. Gaborian Mboma. Motema ya mama sacré. Bambote Belé. Il faut mobimba na pesibino bambote. Lis Club Mabende na pesibino mbote. Catch Club haute tension. On a zo dirigeant en tant que président na pesibino nyonso tumbote na place Bozwami. Cap Makoma, Sex Scorpion, bat nyonso basouve na pebino mbote na bosanité bana Changu en général. Bana ya Kingasani ya suka. Place pena ngai na zouta pena place na uta kapena base na nga pena. Oui. Donc Kingasani pena ya suka ya bino champion yeyo oazo pesa fierté na bino ba salamu ebele na place Bozwami. Donc bon continuer à soutenir ngai toujours na kende liboso. Soki moi ba conseil donc numéro na nga pesa na nga bunga te. Na wopesa no. Donc 089 689 1190 089 689 1190. Soki toko mona na tabo ete ata na nzela singa toko benga na soki moi conseil ezali boko pesa ngai ba conseil donc kitoko ya trop ba bonne année na bino nyonso tout nazanga ki bino lelo naza na bino nazalaki na bino
Donc, au Borata qui est le premier, je crois bien que vous le 8. Hein? Le 8. Ah. Le 8. Ok. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe. Naibike. Ebele Bobengi, Ebele. Bolimbisa na binote lelo. Parce que dans les gens qui ont nous moi image voilà aïe 2023 pose un problème Ebele Makasi Nabatu. Donc voilà telinga été. Ce qui a combattu le corps bébé mon pouli. Yekaganda yebi. Ce qui a combattu le corps bébé mon pouli. Yekaganda yebi. Kasi. Biso to mwana caméra. Toko filmer. Et bon magasin. Et qu'on l'a qui s'en va le mokiomba. Na rappelé bien que Bakembo le capable sponsor et ça bien kasi. Tu rappelé bien que ce pour payer sponsor c'est bakacha bazo passer ya pamba. Yo za se moté pona. So ko kele mpanzi wale za ko papa ça qui va $10 000 para rabaki mamba. Mais bon ba tu mamba na mabashi. Ba mi ko esa mabaya. Ba pesa ba. Na za na rafiti ya muteka na mika la vérité pona. Ngana lo de la rande kaji. Et pona la vérité. Yo ininga ko inanga te pona lo de vérité. Mais ça c'est pas fan na ba monyoso. Ata jido to lingango box to lingango lit to lingango match balle pe to lingango catch pe to lingango mais ngai mpanzi na za catch il faut na kulo baka pona mamba catch donc il faut ni saper mbongo pona bango ça ka pe bien ya mo ba sponsor na mboko c'est pour sponsoriser misote pour sponsoriser ba catch te quand les amis mo sportif mo boy azaka na sponsor na ye sportif mo boy mais les loups za ka lisusu te na komi na suka ya koloba kasi na no boka mabanga les 16 à les 18 n'intérêt à Inca 3000 francs championnat du Congo nani à cause de ceinture ya du Congo botu na ngasi et dit ma zakasi championnat du Congo et bana les 16 oyo donc ça les 18 luka oya ozalawana okumisa bakachana na yo pona oye bananya ozana ceinture ce qui est dingwe to evolution dingwe to ebite donc yo kozanga te to kozalana akanse to kozalawana yo pe zalawana isa biso bien na inka na bwaki mabanga na liste oyo e pa batu oyo basole kitoko na champion local neti mama yet fala azali ki panel lobit apianga bilo na mafeti asole kitoko mama yet fala yo ya mwana pe lisusu na bozete po ba bien Prosper Bakine osola pe kitoko makasi kana champion local manger propre donc na Dallas pe veritola nini ga kandi ngizakati ma bonne fête mo veritola na kwa kibongo maman Nicole Kanda BCDC Kiti Bank maman Nicole Kanda BCDC Niket Kapende ya mwana pe na bosete ko bakye bongo maman Janine Bokopolo pe Sœur Liliane Poutou ya mwana maman Zizele Botende pe so na bosa ko pasteur na nsa ma vie makase mon pasteur Bon Bomalika na berger nga Etienne Bokopolo ya binonga mama Lilibwele ka ningi zalaka mikonyoso to boka kaisaka bien VJC Mongo ya mwana bana tu ya ngaba mobimba mabele mame ngaba mobimba donc ya bino ya mwana bana ngaba to mama solo ka nela ese minute ma solo bandi to ki marakukse okwe batiki yo ka ningi zaka to bando sula ka maleme minde to sula mais vous pensez que bakomba ya nous voulons savoir to bosani ya ngote ezaka ningi zalaka mais dozi la championnat ici là pour na soko te bakomba na kata championnat on ka kata dama wote kwa tous les kata zo ka sentir na komi na suka bobwa ka bomo ki wote kininga momba na kwa ki mode je titelongi moko ndanga to mo pe mode te papi fala ya ngwana pe na sima kamera Miranda Joseph na bosente gikaen kusaki assistance gikaen nazana kande na osisa gikaen mamoka démarrer ezaka bongo Eveline Kisimba ndoi ya mama na mwenye yeti kandi kesaka Patricia Beledu ya mwana Miranda Joseph Jonas Maza bien Omoi Jenny Shota Kalebo Matoko pe lisusu famille ya Mobimba en grosso modo famille Shota bien connaît na Kinkole kasi na Bwaki Bongo Belamin Kamba Motema ya ciao.